Lelo na awa na zona salle de bain na ko sabi donc comment na sala ka soin de visage na ngai na routine oyo ke na komi na zemi parce que même sur le ki na komi na zemi et donc on a sala ke pour garder elongi na ngai ezala vraiment na masque ma casté comme bien sur le ki tant os bandi zemi bat balobaka ke masque ko bima de besoin mon elongi na ngai donc changer ce que ba ke changer oui non on a ke changer mais échanger vraiment ma capacité ndenge ndena zaki na ngai liboso na ocha photo na ndena zaki liboso na ocha photo ta na point ou bien na coin oyo na la sabona na zaki liboso et ndena za siko na za na zemi donc na la sabona eloko o ngana sala kake pour na garder poso na ngai ezala bien na sala kango chaque tongo na sala kango chaque tongo et moko to saka na bolembu biso moto ebike moi c'est azemi azaka na bolembu et moko koma na bolembu zo ko sala moto so sala ngona tongo te ko sala ngona pokwa ezana ngona problème te mais eloko o ngana sala kango tongo za na kati salle de bain donc on zo sokola nzoto ndi na profiter mbala moko na sala yango elongi mobimba na sala yango bamona elongi na ngai donc na sala kate ki no déjeuner za na sokoli après na ko sala ngo no na sala ngo bamona na zo sokola nzoto et na profiter na sala yango ba soin de visage na nga ya elongi pour na garder elongi na nga et la ta masque ma capacité pour toujours pour sonanga za langi bukibu ezala kitoko makasi soki ozali moto oyo bimaka ba bouton ebele na elongi ko luka te ke o fina kaba bouton o moni bouton bandi ko fina bouton te eloko ko sala o nazo la kisa osikoyo pe ngai soki bouton biminga pe secret nanga za kaka moko ezali Shirley oyo okozongo partout na chaque fois bateke la kabiso basuki ba chopa bandibu okozwa Shirley za la kanango in livre no na neuf comme des livres so fanda kana Londres na UK okozwa Shirley na wana partout. Ntsaka mo avant na kende kolala eza donc lokola crème pakoli yango donc c'est ce que ça la soin de visage na ngai avant na ke kolala na pakola kango donc on a la soin de visage na nga na tongo et na poko la sokole longi na nga na pakoli yango comme crème na ke na lali na pakoli sous le comme sous-souté et na tongo c'est ça donc na salaka et secret na nga ya mibale ezali brosse au bozo mona les belles dames brosse au yango muto et dakanga pona ko nika vraiment place surtout ce que bi ke place on a bouteille bimio nika yango vraiment bien bozo mona nga awa minga zami na bouteille bimakanga awa et le kona salaka na zo kango na zo nikela ngo yango mtezo aider ngai pe pona kolongola ba bouton na ba masque ya elongi ya zemi na nga ne bozo mona ngai boy so iboli misanga na zemi na moi pema donc nous mo webi kaka bébé pas oninga na makasi c'est ça donc so pona bongo na ko to brosse na ngai o bozo mona boy brosse na ngai ya elongi na ko polisa mona moi mai na ngai ya moi ched et na zui savon na nga ya mwindu au bozo mona déjà avec ça savon on savon bana na somba ngo donc ça fait une année et demie na sel ya moka pona elongi et nous mo bomona na zo sala ngo boye na ko tia elongi na nga mwa mai pour elongi na nga sec na tia elongi na ko elongi na nga mai na fongoli brosse na ngai et na maniko nika elongi na nga donc na zebi so ke brosse o le belle dame faut za na ngo brosse eza vraiment bien eza vraiment kitoko pona ko aider so ebi ko za na ba bouton place o besoin na tache place autant ozo nika donc za vraiment ko tona sala ngo vraiment moi mingi ni bozo mona nga na zo sala boye les belles dames na la sabino bon na salité o ebimi donc moni salité o ebimi vraiment na brosse na ngai et na ko sokola sko elongi na nga na ko passer yango to ebi bien que essuie o basser la kalanzoto ça même pas essuie o ko sana elongi o ko sona essuie no ya mikebo partout peut bateka kabilamba ça ka bien ko s'en essuie séparé ya elongi na o ya nzoto ko lukate ki ko sangisa essuie non o sala na nzoto ya mo po sala na elongi eza vraiment conseillé les belles dames et na ko tia produit na nga oyo nyoso boye biango bi refine ya onde na ko salela
donc na to so bozomo nango bien na ko tia produit nanga oyo na ko tia mo susu likolo ya brosse tant notre ko passer brosse nanga et na ko tia mo na brosse wana na linga produit ko pe mingi donc biloko na so la déjà na salle de bain parce que tant so ko la nzoto na comme na elongi non oyo ko pollution na mai za na problème te ko taka pipe et na problème te ki o no bango ko tia mai te donc ki tant so ko na shower na yo so ko na douche et aux policiers moment que l'on a un problème mon côté et na fongoli yango po ezo baluka ne bozomo na wana na wade so koni que l'on a ngai kozang ça peut te koni ka monoko na yo po de bi ke soki pe moto to komi na zemi okomona ke posona munoko komi ko kauka air nyonso donc ça peut bien koni ka munoko na yo pona elongolo ba posona nyonso e kauki ona po e ka ke etelema na munoko na yo donc ça vraiment bien et tant na silisi na ko passer elongi na mai ya moi ched tant na silisi wana bo monde elongi na ekomi eloko ona ko sala ya mibale na ko ko citron na ngai ona la kisaki bino citron na kati ya ngoboe na kati citron na ok et on est na kosala ce qu'on a elongi na ngai na voilà ce ko balola citron na elongi na ngai et là on a la citron parce que mon système que citron ils a bien vraiment ils produit encore bien ils a vraiment bien pour na elongi ils en ont pour na kolongolo ba tache o ils ali ya noir na elongi na yo pe ba bouton non lokola o fini en côté machine na biso o e fini biso ba bouton donc il y a un truc ko sala ki escaos ba bouton na nyonso pe etia poso na yo light et donc et elongola ba poso o ya kokufa etia poso o ya bien. Et on est dans ça, on a massé citron et le minanga, nous avons maman. En attendant que nous ayons quelques minutes pour la citron, nous avons le baquet. Tant que le citron, ce que vous avez na moi, tant que comme le cola na été, moi et bimakanakasi, ils allaient bien tant que citron na oboé et au bimi na moi qui net cola la na moi et bétonné bandé basalaka. Ce que vous avez fait na été, que ça vraiment citron na le gibota pour que na moi pour comme un muindo comme on a dit ko yindi sayo. Mais na hiver bo ezali na problème tant de que mali les ali nango ou que ce que le lungi na que au vandi na les bandes de que pepe so kota o ezali bien mais na ko conseiller de ce que ezali na été ça la kan ka na pourquoi parce que na pourquoi bi que vandi na ndako et aussi d'ici aucun na ko la la problème mon côté mais ce que sali yango na été ça la mona pourquoi kolkate ko ça la mona tongo so ko le nganga na maya ched na zo ka comment que citron des autres kota ba place aux aki ki na ko ngama ba pota ba place aux aki ke posona des aki ko la et ça na ba buto zo ka comment que zo zik so yango et na ko parce que ko passer le ngina yi bon monique na passé le ngina yi na ko ça ce qu'on a concombre na o na ko sale la tour oyo ya mona zo sala na kata ki yango pe boye o etikala ki na tiango na frigo pour la salle à kake ce qui n'est na salle de bain na kata ka mukie boye après na sukoli na salle mama kamna na salle de bain na bimi donc o etikala obombe na frigo pour oza na traiter ki concombre na yo e beba na ko zo concombre na nga parce que na susko benda on la poso na ngai tant si que ça la concombre na ngai na ballon on a poso na nga bien na ko zela kaka pour quelques secondes. Après on a le chocolat et l'ongi nangai. Donc l'ongi nangai est comme vraiment lisse et comme si comme on a que l'ongi comme lisse et ça le cola est kaosinga et l'ongi et misinga ba graisse nyonso donc et kaosinga et l'ongi to tiki l'ongi et ça la ko kaboité sunté et l'ongi no ko ça la sec et ko ça la bien té et le ko to ça là ils allaient coconut oil to ça la organic virgin et moi to ça là coconut oil ya on est tout ça là coconut oil ils allaient bien ko ça là on a nzoto pour ko ça là on a suki ko lambelango et un problème té donc on a ça là on a nzoto pe na ça là kango na elongi na ngana na ça là on sikoyo
pe eloko eza pe nécessaire nasala yango mpe na libumu na nga mpona koinvite banduta ebima ngai donc napakola yango mingi na libumu mpona koinvite mpe banduta mpona ebima nga donc naza boye libumu na nga eza monene me banduta eza te donc nazosepela ja makasi nakolakisa bino mpe nde komona tiaka libumu na nga mpona na invite banduta ebima nga te donc nakozwa coconut oyo na nga naso ndoko ça fait longtemps eza vraiment ebele nde bozomona wana eza coconut oyo nde kosalela ezali bacoconut nyonso te nakozwa kaka ndambubu na mosapi na nga e na mansango na maboko na nga ekokoma huile na maboko na nga pe nabanzi kobeta yango na elongi na ngai nabanzi komanse elongi na ngai mpona ekotanga bien na elongi parce que ndambu na mibako na nga inatia na monoko na nga mpona naza biso teke monoko na nga eza ya kokauka voilà. Mona kilongi na nga nalati vraiment masque makasi te eza kaka te ke soki oza na zemi nde kosala biloko oyo nalakisi bino non même oza na zemi même oza na zemi te ezali bien kosala boye mpona koaide poso na yo ezala bien poso na yo eza na batache te poso na yo ebota eloko oyo ekomisaka biso mpe poso mwindu bien poso moko boya salite na elongi na yo ezali parce que poso ya salite donc poso oyo ezali ya salite ezobota likolo ya poso oyo ezali ya clean oyo ezali ya propre ya mwana omonaka ke poso na biso ekomaka kobeba donc sala biloko oyo nalakisi yo ezali nango biloko moko te koluka yango soki mpe wa partout ovandi okomona yango ezali na problème te machine oyo ezali vraiment nécessaire ya kozala nango mpo ezali bien mpona ezonika biso elongi ezolongola biso basalite ezolongola biso bapo oyo ezali ya kobeba na elongi na biso lukaki osomba yango même na eBay même na Amazon okomona yango ezali nango cher te et biloko nyonso nalakisi bino bakombo nango kozala na se ya video donc merci na bino nyonso bolandi ngai nzambe apambola bino nyonso wana tokutani à la prochaine tina te ekomi na tina bye.